I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Lansele, au quartier Talangai, précisément à Kampem. Toye, lelo na mesa na ye, komo na ye, nous sommes devant une femme forte. Yewana, liboso na biso, topesi yo mbote maman. Mbote bana nangai. Kombo na yo nani, tomoni yo awa, tomoni ba tissu, otekaka banini? Kombo nangai mama Agnès Kaiba. Natekaka tombola. Tombola natekaka ba tissu, natekaka ba rideau, natekaka ba drap. Ba tête d'oreiller. Ah, ok. Maman, tomoni biloko a ebelesko osala ndenge nini po ozwa biloko o nyonso ba marchandise nde tomoni ebele awa ozwa kango ndenge nini osala ndenge nini po ekoma ana mesa na yo? Biloko o tosombaka yango babalo, tosombaka yango na limité na 9e rue. Tozana ba magasin ya ba mindele ebele batia ba friperie pona koteka. Tosombaka yango, tozwaka transport pona kokende pe kozonga po ekoma epai ezali awa. Donc besoin na bino ngona facilité quoi. Besoin ngona facilité OK na ngona facilité osombi oye ba complication za la raté. Ba complication ezali maman. Ya liboso transport. Tala nano epai biso tozali ko vanda po kendo koma na limité. Na tongo ba na classe ba papa bazo kende misala ba mama bazo kende koteka transport ezalaka tellement difficile pour to kende kokoma il faut na la moko moins na 4 heures juste na 4 heures juste na bandi ko s'apprêter soki na silisi aller na zui moto na 5h30 na bimi na prince na zui transport ti na Pascal ou bien na Bitabe. Wana ndeso na komi kuna na zui transport ya kokoma limité na koma avant po na mona moya ko sala ba contact na ba vendeur na ba magasin nyango ba biloko ekota ki pona ko somba. Vraiment voilà, notre maman est vraiment une femme forte. Mais bino moboyo ki ndenga kenda ko luka biloko na e donc eza facilité. Maman, oteka kango en gros en détail ton ndenge nini? Ngana teka na détail na teka na gros te. Na teka na détail. Na komi na bambule belé na musala oyo mwana nanga oyo na bandai côté kalère na bandi mombongo oyo auti ko si sa licence na ISP Gombe. Vraiment voilà tozoyoka musala ya ba mama musala maman asalaka apesi témoignage ya liboso mwana na ye ya liboso kaka na musala oyo auti ko si licence. Donc à banda primaire, secondaire, humanité et puis à comme une université à silisi graduat comme une licencieux. Donc na musala oyo ya commerce ya mama osali ba ne boni na musala na o. Na musala na ngayo na sel lelo 25 ans. Ya koteka na banda koteka liboso na wenze ya Yolo Kapela. Place na yebela ki musala oyo place na banda koteka. Tango to sombi lopango epai boye na moni ba transport ya kokendaka awa ti na Yolo musika nde to sepela iko ya kokota na lopango na ndako na biso ale nazaki muto liboso ya kofungola friperie na quartier oyo na mona kineti na okokate mais bana balobi nanga mama yaka nango toza na baninga na biso lokolo tekaka batisi ba jeune fille balinga kolata kitoko bako ndima kosomba na yaki premier jour na fungoli balo na ngai en tout cas na tekaki koleka na ndenge nazali kotekela na Yolo premier jour deuxième jour na kokisaki montagne mbongo nanga on a sombelaki troisième jour na kesomba ainsi de suite nazali ko vanda na se nzete eucalyptus wana ezali le na moni rentabilité ko makasi nde na yeko zo maison pona banda kotekela otango ya mbula tozaka na difficulté o moni so batu ba étaler biloko na libanda soki mbula bandi obanda okanga mbangu menacé na maison boye nazaka na difficulté te. Vraiment maman na biso asali 25 ans na musala oyo apesi biso témoignage na ya liboso maman à part classe oyo ndeko na biso ya mwasa tangi ya silisi na licence na musala na o oza témoignage mususu na musala na oyo ya commerce ya bilamba na o témoignage na ngezali ka classe ya bana na ngai
oyo asilisi licence oyo mosusu asilisaki gradua na ifasik moko aza na deuxième gradua na révérend Kim na 24 novembre mwana nanga suka tozo vivre bon la vie comme elle va. Vraiment eza sengo mingi kozala mama ya makasi boye na ba témoignage mama apesi biso mama tomonaka ba mama na ndaku mingi ba mama mingi na ndaku bafandaka na bango mbongo eza nango pete mais afandi na ye eloko nini vraiment pusaka yo ofanda na nzela obanda musala na yo po okoma je peux dire indépendante quoi na sens ya kozwa mbongo na ndenge na yo moko sans toutefois que papa ata loboko donc expliquer biso mwandam eloko esalaki ke na banda koteka tango tozaki na yolo tozaka na difficulté makasi na difficulté na biso yaya moko azaka pembeni na ngai mama na Ilunga ADC azai mama mwana na azalaki grande ya materne na Mbujimai ye azaki koteka azaki présidente ya ba mama tombola na wenza yolo kapela ayo koyebisanga kovanda boye eza malamu te ngai bi na komi kosomba grand frère nanga benga lui ba yebisinga boza na difficulté makasi azako sa na RVA apesaki ngambongo abi olingo sa ninga bina na teka tombola le apesi ngambongo na ye na yebisi ya wana akia sombelinga balo ya tombola na bandi koteka na bandaki na bilamba bana mais bilamba bana na moni esimba ki penza te ayiko to nanga mbongo za nango yaka nango na kei abandi ko sombelanga balo ya ba métrage batisi ndenge to bengaka yango na bandi koteka na moni rentabilité bandi ko na bandi koteka so na komina zemi na longoli métrage ya bien so na za na zemi na longoli bilamba bana nanga ya mibali ya basi donc bango nyonso to komi kolata kaka biloko oyo ya bisopo eza biloko eutaka poto batu mingi bayebaka ngo te tokobi kaka bongo titi neto yeko se retrouver awa. Voilà, toujours comme témoignage à maman, elle est une femme forte comme intitulé à émission na biso aza mwasi ya makasi to ki ba témoignage to ki makambu maman alobi mama siko ndeti ngaboye soki pe na lingi na banda kosala biloko ndeti yo boye na sala ndenge nini expliquer biso ndenge zala siko fond ko banda to e bandeli nango na ko banda ndenge nini na banda mama na batisi po na moni ya biloko ezebele pour que na se retrouver pe po banda kana nini bo re kaka banini donc pesanga mo expérience na yo par rapport à marchandise na yo na tombola article ezali ebele ba pantalon ba chemise ba singlet homme ba singlet dame ba slip ba soutien ba biloko ezali ebele ba chapeau ba ceinture ba sapato ba sac à main en tout cas biloko nyonso otolataka na nzoto ezalaka na tombola toza na balo na eloko na yango ngai nalingaka koteka po ngai moko na vivre yango dans le sens que tala papa zobela ça fait 5 ans papa sali AVC so nazo teka te toninga to se retrouver na bana te mais lazai kaka debout malgré maladie ya papa naza kaka debout naninga ba mama batema là na bana ko teka papa zai ko sepela te azo bananga nazo sala yo zo teka pona nini azai ko linga te ngana banda ko teka mais nazai ka ko teka na teka soki akie musala apesi ngambongo na tikali na bongisi biloko nyonso na kimi na kewenza na ke teka tina calculer alinga kozonga na zongi mukomusu na yebisi ngana ningi na teka na ko vanda ka boete abi bon ça va lokolo kangami na koteka banda koteka na yo il y a 3-4 mois ayebisi nga lobi en tout cas Dieu précède les événements ndengo lo bakanga bi pona ne abi bon so teka kate na eta nga na komi nango ya AVC na vandi na seboy to ninga to suka ndenge ni bana balinga batanga classe ndenge nini ndele roto panzani heureusement que ozaki makasi même temps to somba ki lopangwa azai ko linga to ya ko vanda te na makasi na ngai kaka ngalubi ata to ko vanda kuna te to ko tshaba locataire to zali pa bo to zo futela mais l'air to yawa 5 ans plus tard musala ngope e ko kufa tala e ko bela pe ba malade ya ona yebisaka ba mama mwasi nde asimba kandako mwasi nyonso il faut azala makasi ya kotelema koluka na mon exemple ya bandeko nanga mingi bayawa bauti bambujima bafingaka bango batekaka mai boy na boy mais soko matima ngengenge okuta lelo bango nyonso bazana ba parcelle
baza ba locataire te baye kopesa bato Kinshasa makasi ya kotelema pe ko banda koteka ba mai wana eza isusu ya baluba te ekomi ya bikolo nyonso yango na mwasi nyonso ifo telema ateka otekaka matembele otekaka pondu otekaka ngai otekaka tomate pilipili ikampiko na musala oyo ozali kosala ikampiko na musala oyo ezali kosala nzambe atikaka te nzambe atalaka posa ya motema ya mutu pe akokisaka yango. Merci maman. Maman, marchandise na yo esalaka ekendaka bien etekamaka bien ballon na yo par exemple esalaka combien de temps pour esila? En tout cas ngai l'article oyo ngai ya batisi ya ba métrage eza lokola ba friperie nyonso te. Bato musu bazalaka ateki lelo ateki lobi 3-4 jours azui ateki na manœuvre ki menga na bakisaka nasombaka balo lundi nasombaka balo mercredi chaque semaine 2 fois par semaine na augmentaka kaka oyekei o musu etika na na sombi musu na bakisi kaka ndenge wana pona tekaka manœuvre te na yebi vraiment musala o makasi. Comme vous nous suivez bien toza liboso ya maman na biso femme forte ndenge kaka tozoloba kaka na ndenge ya basi mwasi ifazala mwasi ya makasi ndenge mama auti koloba na biso. Oui maman o associaka commerce na yo na nini pour que okende liboso tozomona parce que wana na kopesa pe témoignage na ngai depuis nazaki na humanité na école primaire même to bande komona maman azaki awa azoteka kaka. Qu'est-ce qui fait que okweyate ozala toujours na mombongo na oyo pe to mona ka ezala ya otonda o associaka commerce na yo na nini po okweyate? Merci maman na mutuna na associaka na nzambe na ngai nasaka musala na ngai na nzambe na ngai eloko ya liboso soko zo sala commerce maman longola baposa na mokili nde omona ka mama ta bapesa ki des milliards de dollars lobi akwei zoyoka longola baposa ya mokili bilula lula bilata lalta bidefa defa baleki na wax au défi baleki na eloko litoyi au défi baleki na mapapa au défi yo moko soki ozalaki na $1000 ekosila yo muto ateka kazara na bidefa defa te babi on se contente de ce que vous avez ngai na lata kaka bilamba na ngai baposa ya ba wax na mona kango lisusu tina te na misa ba métrage na ngai bien na lati na bimi quelque part mutu pe abangi ngai et pourtant zaka biloko tombola nazaka na posa ko defa te o biloko matoi o mapapa o basengi ba chaînette o biloko boy moi so asala ka mombongo alingi mombongo nekende en avant ako defa te banyongo par-ci par là te so eleki au défi na ningombe eleki au défi mbisa ka eleki au défi yo defa kaka lobi okokweya defa lobi okokweya na mombongo na yo ceux qui osent sala mombongo serait sentir même kolia boy ceux qui na meli ngati na ngana ndako nakoko nakena kolia kana ndako na ngai naliaka peza ba malewa te ne bato musu eza nango mabete eza kitoko me ne bato musu bazalaka nango malewa te akipaka ngo penza te so na meli ti na ngana ndako nakomela juste coca na gâteau na lipa soki ezali na le na vana ngana serait sentir nanga ndenge na kosala wenze eza po tolia biso nyonso ndenge moko na ndako soko lingi commerce et avancé longola baposa ya mokili ya bidefa defo mono ndenge mama za na brosse wana defisa ngai ozoko ko defa te oyo aleki defisa nga oyo bido awile leki bido mafuta mbila to po eteza biloko eza na mais tango yo zoteka oyebi ke na teki na fin du mois boto zaka na posa ya fufua masangu ya manyoke mafuta mbila wile mungwa wana nde base penza po soki naza na mbongo te matembeleleki na sombi naza sûr que naza na funa nga na ndako nakende tolie totoni na biso na bana osomi peut-être moi Thompson moko tie na kati bana balie na bango journée leki soko olingi ke nalia soso lelo lobi nalia ngombe lobi nalia ntaba lobi kuna mbisi ya mai yeba biso toza pemene na kinkole boye mbisi ya mai olikina lobi okokweya Maman lobi totika defa biso bata defa na moni kabelo kuna et pas mal la jouer cher koto bazo defa ngona boule mobimba 8000 francs na defi donc totika defa tant tozoteka ndenge mama na biso auti koloba totika defa maman siko ndenge oteka kaboye oza ana coin
ozala otikala kaka spécialement pour na koteka ou soit makambu ya ndaku o etali ba cuisine et ba ménage osala rango peto yo zawana juste maka pour na oteka kolukela biso mbongo te moi si akoko ozala bongo te mama il faut tala ndaku na yo soko tikaka ke bana basalaka neti nga bana nyonso baza na université naza na bakoko mibale kaka baza na école primaire so abina tika ndaku ekolumba solo jamais ngai ezala naza malade bana nanga mobile nanga bakoko nanga bayebi 4h30 soki ebeti na telemaka batu bayake pa nanga na 6h ayekoluka ngakuta lopango nanga nyonso na sina ngalisi soki tolie na pokwa nazo yesa mama nyonso batekaka kotikela bana ndako te ndako eza ya bana te soki tolie na pokwa avana lala na bengi koko nanga mwasi na biaka na basani ngana bandi konika yazo rincer ache quelque part kaka nengo na ti to silisi makambo nyonso na tongolere bango babimba ke classe soki biloko ezali na lambaka nanga biloko na yawa na poko na ke na sali wenze na ngai na lambi biloko tokolia lobi na tongo na lambi fufu na tia na ba thermos lebi nyonso tozozonga na poko ezaka pona kolia mokola soki bino bato ya université moko akeite azwi charge wana asali yango zomona ezaka teke o tikela kaka bana ndako mokolo bamuso mama ngana ke na kozonga avant na soki na ye osali wenze ayepele kako ya na sali wenze ake lelo ngako na biso ekozo biso 2 heures du temps ko se tracasser te na zeli soki aye to sali wenze ake pe kolama mama ko tika ndako na bana te ndako eza ya jamais ya bana so tiki ndako na bana ndako ekolumba solo ekopola lokola ngai papa abela sala AVC so nazo tika ndako salite ozomona teke maladi miso ezo augmenter na mukaka na sali misala na nganyoso amso na kombi ndako to torchonner ndako 6h et 6 misala na nganyoso silis na nga na yeko kozole mso na komaka 8h namba lobi ngamoko patron nzamba lobi apesa ka muto na muto oya yetango lali pongi nzamba si apamboli yo na R1 nakoya na nga 10h nateki na ngambongo koleka bato bayaki 6h nakoya na ngai 12h na etale biloko lemo stoke na koluka biloko kosomba po koma na ngo atala bambouteillage basote moto oyo koma 12h na kati balon na so biloko eza kitoko bamma bazoleka boya asombi koleka na bato bayaki 6h batekite faut s'occuper na ndako na yo. Vraiment, toyoki maman na biso ndenga lobi. Maman, na ba marchandise na yo. Est-ce que etombaka pe parfois au sombi bilo mususu to ballon moko boye et puis si on perd ou soit na ballon oyo ezala kaka avant ba ballon oyo ezala kaka na bénéfice. Donc ozwa kapé ba perte ou soit ba ballon yango mingi ya kaka bien bo perdre ka vraiment te. Bo sala ndeni. Te. Biloko mosusu pe koko ya mabe po eza ballon le bakanyango yo zali te oyebi biloko eza kuna na kati te mais ngai avantage na ngeza kani po na yebiso ke natekaka biloko na nga manœuvre te ata na soki ballon na moni ke ekobimisela ngai ba bénéfice te biloko na nga mosusu ezali découvrir trop wana ozomona découvrir trop wana na kosala na nga perte te il faut naza na ba marchandise na nga ebele ebakisamaka kaka likolo baninga ebakisa au moins le mso fungoli bilamba sika mutu mso ya asombi lambo fungola qu'il y a 1 mois ayebi na po ndenge ezali bango nyonso te bayebaka teke oyo na fungoli lo pite. Bon maman, souvenir nini ya mabe oza nango na kati ya musala na osali nango déjà 25 ans 25 ans wana ba keren ba botama kité donc 25 ans c'est trop au sali 25 ans au pesi biso ba souvenir à malamu et bisi okutanaki na souvenir nini ya mabe na musala oyo na parcours o sali déjà na musala o zalango. Souvenir ya mabe nakutana nango na musala oyo mokomusu na otu kosomba biloko nazwi biloko te na ye natiki saki awa nakoti na kati nazo etale na bosani moyibi ya ye ayebi nga saki na $250 na kati na ba carte na ngai na biloko na ngai ebele na kati ya wana l'air na ye na bandi kotala na moni yango te na bandi ko na lobi anzabe na telefone na biloko na yebi Seigneur sunga ngai moyibi ayebi oyo
azwa na ye téléphone azwa mbongo mais azwa ta basimi na ngai atiango aya ko bwaka ta liboso awa nzamba yoka kolela na ngai azongisela ka ngai yango navandi mukomuso na moni mwana mwasi moko ayebisinga liboso ko mama Agnès to moni sac moko ezali kuna na ba sime na ba carte d'identité ezali kaka yo ngai bi wapi abina ngai liboso kuna na kei na moni ke ezalaki yanga na bi gloire à Dieu souvenir ya mabe yango na zwaki. Ok, toyoki maman on a kati ya musala na yo oyo na commerce na yo ezakaka otekaka ou soit sope naza na mbongo te na sepene elamba moko boye na koya maman defisanga o defisaka pe to ezalaka kaka kosomba cash te naza na ba cliente na ngai ebele bautaka le mosu balemba bamatete bapascal bakingasani oyo tomesani na bango basali bambula ebele tosolaka bien so mone loko kitoko mama Agnès defisanga na yo futa mbongo na yebi ba client na ngai o basomela nga biloko même ba papa bazwaka ba poche matela mama bilamba mbete se baby pesa ngai o mona zui ayepe ko futa na ye. Voilà, merci maman lobi ate kakaka te dans so za mbongo te ba defa o ba futa te to bole msopo ko isa maman mais maman lobi azana ba client na yepe oyo ba defisaka ye oh soki pe baza na mbongo te baye basepeli na elama maman akodefisa bango maman siko na quartier na biso oyo toza na quartier Campem na commune ya Nsele et tout na ndenge obanda koteka na témoignage opesi biso na kapela ndenge obanda ki liboso na commerce na yo na ndenge komi awa na quartier Campem ozoteka tomoni keza wenzete meza coin moko boye kaka ofandi ozoteka eteka mara ndenge nini par rapport ya kuna na kapela ezaki mwa wenze na awa na coin moko boye kaka osinstaller otekaka ndenge nini awa etambolaka nango bien to ezakaka malembe ndenge olobai te. Merci maman. Etambolaka très bien par rapport à Wenza Kapela. Wenza Kapela wana ezali uniquement pour na batisi Wenze mobimba. Le basoko bimi libanda ya Wenze nde okuta ba article mususu ba checheche na bato na boulevard ya Kapela wana. Mais na kati ya Wenze yango moko ezali kaka na batisi. Donc awa soko bandi kuna tie pa ibonazaka nga moko na tisi. Na mwa pe bato mususu bazo matama ngengenge ba jeune fille biloko lokola ya Kapela amoni pe azana mbongo na sepeli ya sombi awa nateka kabia par rapport à Kapela. Vraiment maman a pesi ba témoignage na ebele maman papa a permettre ki yo facilement oyaka na coin ou banda koteka surtout tango bana sika wana te bizu ezala mingi na bandeli wana 25 ans c'est déjà trop donc banda ngokala papa a permettre ka yo facilement o banda musala na yo ya koteka ya kovanda na wenze a permettre ki yo facilement ou soit ma complication ezalaki meka mpe ko beta biso lisonde ezalaki na papa ezalaki difficile azali kolinga te azaki kolingata muketa binga nazo sala musala nazo ya na mbongo pona ona bana ozokende ko vanda na moyo kuna kosala nini na wenza yolo wana soki aye mwana ngana azaki na ona lubina botaki auti kosisa na ESP Gombe wana omona ya zui ozoya ko vandisela nga mwana ba moyo boyo pona koteka na yo mwana soki abeli ekominga mbona ngai ezaki facilité ezaki difficile azaki kolinga te azaki mona kaka mbongo na donc mbongo nanga ezaki na valeur de tala mibali na biso baluba amona kaka mbongo neza na valeur donc yo zo sala eloko moko te pona ya en tout cas azaki komona ke nazo sala eloko moko te menga azaki kaka ko forcer aboyi menga azaki kaka kokende ti lelo ayi kopesa nga raison. Vraiment ba maman tozoyoka mwasi azaka mwasi ya makasi mwasi azaka ataza ya rideau ya ndaku mwasi azaka kapona kosokwa basani te na ndaku pona kokombola te mwasi asimbaka pe libota lokwa ba maman nos femmes fortes o tokutana kana bango neti lelo tozana maman na biso maman Agnès une femme forte je précise bien une femme forte donc aza femme forte maman conseil nini okopesa pona ba maman na biso o bafanda kana ndaku azozela mbonga papa e mikolo omona papa bafuti pete mikolo ebele ndako ekomi kaka bongo maman azela kaka mbongo ya papa et puis ndaku ekomi na faillite tant papa azala na mbongo te siko conseil nini oyo okoki kopesa na basi to ba maman oyo bafanda kana ndaku sans kosala eloko.
Bible elobi na biso, celui qui trouve une femme sage trouve le bonheur. Donc ezali mwasi ya mayele. Maman nyoso il faut atelema. Na loba ki yango, a maman il faut atelema aluka asala quelque chose. Maman koko va bon so papa beli. Mukona ba papa malade komi sikoyo ba salaire yango eyeba na kaliso date te liboso tozali koyeba ke papa bafuta ka le 20. Mukolo lelo toyeba ka ba salaire ya mibali date nango ba futa bango te. Ba musoso 3 mois impayé, 6 mois impayé. Mais ce que c'est le côté obomi bana na nzala. Il faut otelema osala quelque chose. Atanguba ya kokalinga oyo. Mama moko za pembe na mona kaika kana nguba na yebi mwasi wana kaka nguba ya kokalinga. Asali mwamba ache machine na yona ache nguba ya kokalinga ya ba 100 francs biloko nyonso eteka makana Kishasa. Kishasa mutu akufa nzala te loba yo moko kovanda te kaka po mobali akei koluka. Bongo yo musala no nini. Bozo sala pona libota na bino mibale. Bozo sala pona bana na bino mibale. Famille ya kasima. Soki lelo yo salite papa zobela. Bana lo balali nzala. So papa ke ya yene eloko moko te umusomona na ke na zuna ngai eloko moko te siko bovandi bobandi kotala na mama na papa te na yazo yebisa bana na nga basi telema ata papa pesa kayo muke yo pesa la makasi o telema banda koteka bana na biso basi ya sikoyo bolingi ba pantalon bolingi ba kabelo talanga ne mutu na ngeza bolingi ba pantalon bolingi ba kabelo maputa boye ba kangote luka oteka ka lukota ta moyo omoni oyo ateka ka pe mapa na yawa na maki na ye maki apesi bana na ye pona ba petit besoin ba jeune fille na biso zo teka mapa c'est bon bien mais bana ya basi bazo sala ba spaghetti na bango bazo sala ba saucisse bazo kalinga maki bazo soma ba besoin na bango sikoyo ba o dépendre na mbongo ya mama te mais soki yo yebi ko teka eloko mo yebi ko sala eloko moko te ozu difficulté moko boye na vie oko s'en sortir ndengene ndenge bozala ka bobimi o toke na poto o na kebo na kuna papa zate mama zate kuna pe bakabela ka bato fute poko ko ya ipa na ngale na pesi futole mais kuna ezala ka te hein ezala ka na mtu aluka sala makasi na yemo oko sala nini na erwan oko mama ndiante obanda ko senga senga webi soko zo sala eloko te oke pande ko lelo oke lobi kuna ko bayeyo mais soko zo sala neti ngai bo naza na tanko tambola te po nazo sala musala na ngai mais yo mama osala ka musala ta moko te oza na tongo oke pa Francine na poko oke pa ya François boye oke pa ya Mado kuna oke pa ya mama leki donc batu bako bayeyo luka hôtel ma place hôtel mais o luka quand même o sala effort na yo ozala mwasi ya makasi oza mwasi yebi ko luka ezali te oza na ba million mbongo nyonso oyo ekosomba eloko ekoteka nango Kishasa na yebiso biloko nyonso etekamaka bato baliaka biloko nyonso ba misili to yebi bato azaki kolengo te le bato so koti na zambo ye na misili na yo okoteka na yo bana pe osomi to msano bana pe balie. Voilà, merci to sikolanda maman toyoki mama na nyonso lobby apesi biso expérience ya commerce na ye bane sali touti kolanda mama okomona mingi biso ba basi ba jeune fille na yebi que non nazana petit chéri na ngai ata na sali na ngate chéri na nga opianga mwa ba mikie nde tolobaka na somba kabelo na kosomba boy na kosomba boy mingi na mona conscience bana ba jeune fille o bazwa conscience mingi ya oteka c'est souvent ba fille mère o baza mingi na bana raisonner à moi na ngolia nini il faut na sombela mwana ngali papa il faut na sombela mwana boy mais biso ba misusu mingi ba jeune fille o nani ba botité azana ekawana les parents sont là ba misale la kapé makambu na bango ye ayebi que non chéri akopesa eka kambo pona genre ya ba jeune fille wana okopesa biso tolinini to vanda to zela soki to boti nde to kozwa charge ya bana na biso to koteka so to komi na banda na biso ndenge yo banda koteka na ndaku na yo déjà obanda koteka na zonga na mwa mkesima obanda koteka tango zaki na nous jeune fille na no botité ou soit obandi koteka déjà okomi na ndaku ya libala te na bandi koteka na zana mwana mukepe papa na biso akufaki biso tobotami 10 4 filles 6 garçons papa na biso akufaki atiki biso bana atiki nga na 6 ans mama na biso pasala ika mombongo kwa boko la biso azo tozaki na kananga azo kende balubumbashi azo kende babukama bakamina kosoma ba makaya kosoma koya koteka donc ezateke na bandi koteka na âge
ndenge nazaka na bana nanga nayaka mpe natikelaka bango mesa batekaka mpe na bimi naza na course moko boye naketa la famille soit nake kotala kokonsole baninga moko baza na baproblème soit matanga soit feti tokesunga moninga kolambisa ye natikaka bango nyonso wana ezaka formation yo kozela te so nakomi na ndako ya libala nde nakomi nazomona mpe bajeune fille mosusu bazali awa bazosomba basilip basoutien barouge à lèvres batursile baplante na bino bazodefisa ozomona eza nini azoyekola deja yebi neti mingi sikoyo bamosusu mpe nazomona bajeune fille bazali bagradué basisi classe misala ezali te mais abandi kosala kaka mombongo na mike ye oyo azali awa azoteka na ye azosala makambo na ye atie mesa na ye akati basaucisse atie baboudin atie bamaki atie baspaghetti atie bambala atie bamakemba azokalinga azoteka aza gradué mais mosala ezali te il n'en peut rien amoni nasala tout travail procure de l'abondance nasala kaka oyo nazwi nano avant nakoma na mosala mosusu bana na biso basi batelema kozela teke mobali kaka mobali asala kaka te mobali pe azali mutu lokola yo pourquoi pas pe kokosala te olesa mobali soki mobali akoki te soki aza na yango te mokolo wana ake pe na mosala yango pe azwi eloko te aya kutu balambeli biloko ali akosepela mingi omoni eza kosungana libala ezali kosungana po eza bolingo bato mibale bolingana kifo bosungana ti place tokokende kosukela bana na biso batelema babanda kosalaka babanda koluka nini na kosala kozela teke mibale ya chéri ba chéri wana esalaka pasi bingi pourquoi pas kozela mobali oyo yo moko te ya bala yo amema yo na ndako na yo unika mobali mususu lobi mususu aye kozwa yo lobi kuna te eza kitoko te eza malamu te banda koluka banda kosala mosala na yo soki mwana mwasi ayebi koluka akomona makambo ba chéri wana te akotala makambo ba chéri wana te akosokipe na mosala na ye wana mingi wana eza biloko moko ya pamba nenga na mona kango ezangi tina ba chéri wana akokosa kosa yo lobi atiki yo ake kobala mwasi mosusu et toi qu'est-ce que tu vas devenir ozomona vraiment le jeune fille qui conseille à maman oh yo déjà une expérience ya makasi na ye na musala na ye asalaka maman asengi biso tozala ba maman Michel te comme on nous appelle on appelle basi o basenga kaka yo zawana kaka maman Michel sopeka maman Michel toka kambongo na ngai maman Michel oyebi code à coffre fort ndenge ba chéri ba yemba kuna maman ayebisi biso il faut tobunda tant que femme il faut tobunda na oyo toyebi na oyo toza capable ya kosala toluka pona kosunga libota pe pona komisunga biso moko maman tokomi na suka ya émission na biso mot de la fin na yo ezali nini okopesa conseil nini na basi surtout que tozokota na mois de la femme émission na biso eza émission ya ba femme et en plus tozokota na mois ya ba femme maman un mot ou quelques mots pour ba femme to ba jeune fille ba signonso pour na mois de la femme na biso auto kobanda. Merci maman la journaliste na pesi bino merci mingi lelo boye kota la biso awa na mpasa mois de la femme pour na ngai yebisaka ngai eloko te namona kango mwa lokola ba mwa nyoso namona ka le 8 mars wana jour lokola ba jour nyoso pona moni batu mususu bakoma ko se tracasser la somba elamba na lata journée de la femme et bana balata et bo asomi bilamba bala lobi balali nzala ozomona to pousa quand même raisonnement na biso musika biso ba maman tous à la limité te hein journée de la femme jour wana kaka et que c'est na mikolo nyonso hein sanza wana ya mars ya le 8 mars wana ezali sanza lokola ba sanza nyonso alors oyeba eloko nini tosalaka eloko nini pe tokosalaka tozala na ba sentiment te wana nga namona kango ba sentiment au jour wana kaka nde okolata kitoko mikonyoso lataka te okosala ba maquillage mikonyoso salaka te mokolo wana lalamba nde soso tolia osiliki papa po pesaki ngambongo te ya kosomba elamba ya journée de la femme omoni ke maman naza na raisonnement te aza maman moko ya zoba ya bolole nakoyebisa yene wana yebisa ba maman ke maman
botika biloko wana tozali ba mama balobi batiaki biso pemene ya mibali po tosunga bango ezali te ke oza na mbongo obanda kosala ba dépense inutile papa pesaki yo mwa mbongo moko boye obomba na ndako lea mosusu mwana koko bele yo moko ko bele olongo oke kosomba elamba okomi akoma tu no mbongo wana to bombaki apoto sa oh na tiaki ngo bayibi c'est tout soko za na basemeki na ndako loko biso to bando kosela ka basemeki okaseleki no lea mosusu mtakotaki na ndako ayibi yango o yo moko yibi omi yibi yo moko leo ozokosa mobali na ozo miyiba yo moko oke kosomela mpona journée de la femme wana za bolo la za zoba ama mama yele te na biso mama balongola biloko ba posa ya mokili wana eza na eloko moko ya sikate bilamba to lataka yango bilia to liaka yango ata olati orte ata olati nini ba super te o nyonso o kolata wana ezali kaka elamba alors ba mama bolongola ba posa ya biloko ya mokili bilula lula bidefa soki mwasi aboyi biloko balobi ba def mwasi aboyi ko defa mwasi aboyi bilula lula en tout cas mabote ebele ko avancer mabote ebele ko kende liboso po ngai ndenge tosomba lopango na ndenge totonga tozaki na mbongo te ke boye tokangi tosomba lopango ne somama na mbongo alikelemba lopango ne tongami te ke bakangisi mbongo ebele boye ezalaki papa azwi mwa mbongo soki $100 na ye na somi basima na beti brick na tike kauki kaka ndenge na soki na beti 10 sac na yebi ke naza na 400 brick 20 sac naza na 800 brick na ye basali fondation ale ba matisi même 5 lignes l'air na kozongo susu to matisi 10 lignes lobi to komi na ceinture lobi kuna ndako esindenge yo nazo balelo ko soki nazaka mwasi ya mayele te ne lelo papa abeli asala AVC 5 yango na ninga na vanda na bana wapi kindeko na kishasa okuvandela ndeko mikolo nyonso ye pa kolemba ti akolemba oya komone mabe ya ndeko te mabe na yo moko po nzambe apesaki yo na ntango wana oyeba iko na koprofite na yango te omona ye kaka nalia na mela na sepela bamona ngai nalata natambola na bajipe natambola mikolo po ekomi kaka bajipe so oza na jipe nde oza na mbongo naza na moninga na nga moko nayebi te akenda po to azali kosekisa nga alobi biso tofandaka na sans fil so moto alobi aza na mbongo totuni oza na bana boni na université po toyebi bato bazotangisa bana université nde bato baza na mbongo oyo akoyela yo te pe oyo ayeli yo syllabus oyo ayeli yo boye nde toyebi ke moto wana aza na atangisi bana yo oza na bana na école primaire oya kose compare na ngai nazolata te naza na bana na université tokose compare na nini baoyo baza na 4e primaire bakoma mokoni na 3e graduat bakoma mokoni na 1e 2e licence nana pesi bana na ngai bandeko na ngai baninga na ngai ba mama lokola ngai en tout cas totika baposa ya mokili totika bilula lula tosungana bose soude na mibali na bino papa pesio osali ye surprise nde na monaki leki na nga moko mobali ayebaka te azali kosala maison vivre frais malheureusement mobali yango ayaki kokufa atongi ndako na mbudi na bambongo ni vivre frais futaka makasi asali un jour amemi mobali na biaka tokende kotambola ta lopango na somba na tonga ndako mobali andimaki te abi te bébé yebisanga vérité oza na makango abi jamais tala ba bénéfice na nga boye tala bota boye. Merci maman, merci. Nous voici à la fin de notre mission. Derrière la caméra, c'était des cocos, des Koabiso, des Konabiso, les grands caméramens des cocos. Merci, à nous revoir, à la prochaine. Bye bye. September we met, I could tell by your smile.